blouse bana na tambour na moni wa blouse de petit petit ngo la sana ngo bela Zai. On fait ça le oh, le n'a pas bien. Ah, voilà, bien, c'est bien. Il y a deux pièces. Il y a qui tombe, mais il a jupe qui tombe, quoi. Tena utala nalo tena. Leo sona kasi na ufami bale, oya ngeli no. Membo unazana ngwa yokukate. Auza oyo. Omi bale. Chèque. Quand le problème est ça, tu es bien, tu as grand nafsu. Ngana kasi boya bona suma. Boya. Position là. Surtout parfois on a souvent une voix, vraiment c'est bien. Sinon tu peux monter à partir de mon piton. Et quand on dit mais on dit on a une merci hein. Mais il y a qui ça te fait. Je vais y aller dans pour vraiment d'aller regarder où ça réussit il n'a rien à faire. Bon déjà mais ça va. Il y a bien de de quand tu es dans ma ça va. Bonjour maman. Ma belle était. Maman il y a la chambre. Ben là ngai. Na wuta ki osomba biloko na bulu mechi kuna na lekiti na coiffure na ngwa j'ai pris quoi sinon des garçons wala penda na loka na si ubi basale on na ti siko na kama nini na sali yango ati ngwa pesi ba misala basuri ko semba ngape mesh na osomba ngo bébé maman antuko na sali ngo mo ndi nazo comprendre c'est la vidéo maman vous êtes yela nga bien mon papier. Patron y était. Inga. Aïe. Bon, bilo on yoso musalo ngana tika kikuna. Usali te bandeko. Bana misala pe bazali. Yanga mkulozo ngona ngasante na ngandenge zana zo bana ko. Bana na sombe kama kasete olingi. Kota la film musuzu te ka goyo. C'est notre film on l'a bien na mona na lobi et loko e batara ngode mo ba balikere yali wana pona kutia masanga evandi wala bibo kuna servir ngoda tunatoa leo na kusoka senga masanga tie omela te bwana na kusara bona mara msusu kusala bate cheki papa ira yego kusala kala ndingi wana boni patron yete ya yena ntema bari do ye wewe tinda ngana mazade. Na tunanyalo kijana ngana leka. Na yemi garçon na soma bila ko kele tout le temps. Ako pesa ya OK? O yemi garçon na ndinga sala kama makam na ibande. Na ndio mnaki ko la nafsi balido. Na ulega kuna tango. Pesa usila ka kwa pesa ngati tena gina kenda. Tala sasa ina jina na kusema msana uno. Tena Boni.
Tiens, nakusumbaka yango pepe. Kendenge pe moko mosusu okende bafuta ope bongo mikoso babiso okaka tike soki mokolo eza te odebrie na ndenge na yo Bwana mbayibakinga mwasare longwawanako bebe likambo nini bayibaki bafuta ya mibale mabele bebe yo aza koluka kokende mosala onga natikaki kuna namuta mosala ngai natema lisusu awa ndenge nalembi bona nakendaki kosala mosala oyebi bieke tozoprépare dans 3 jours awa nakobala sikoyo nonge nakomona yo sokokipe ate eloko moko te ovandi na ndako mpona esemoli mpo netalaka yo kaka ndenge ozolata ye nalobi donc yo mpena asiste ti obala na kaka na mobali abe nazocomprendre yo te sikoyo age onga nasi nakomi nango mwana te mobali te mbongo eza na eloko moko te mbongo eza assurance te maladi ya butu bien pasi oyo nga nakoki otelema lisu te nana kolandalanda bafere na nga nyonso yo nalobi bon kaka nga moto nalileki na fami bamosusu mpe balengi ya mikolo napesaki yayawa napesaki alimentation moko agere yango eloko nini nasalelaki ngai bana te olobaka ndenge wana mpona bana oyo babiso tozobota to bana bana na yo te yohana mobala ngo oyo olobi okobala ngai ndenge nasi nakomi bonaatanga leki no yoyala kokolinga ye te mpona nini te fo aza mwana moke bon sikoyo bana mike bakoko bana lisusu bamikolo te obien ngai nasi nakomi mobange wana eza bolingo te azolinga nde biloko na yo mobali akomonana na miso boakolela ngai leyabe nyonso tunga moko nakoyoka eloko nini okolobelaka sikoyo napesa ye kwasokoyi mokolo kokomprendre me ngai lokola nasala mwana moke nakoyekasi napesa yo mpo aza mwana moke napesa yo vraiment nakomprendaka yo te nayinga nakoyeba makambo yango bien nga nazoloba longi makambo ya solo nga naza na makambo na ye te Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bébé, quand on m'a caminé sur la Lukakawa, bah, on y a ça y est, dingue, monsieur, ça va ça la dingue, monsieur. Ça va, bon. Mouké, c'est filme bien, des tiens ma chambre. Alors, comment va? Ça va. Ça va pas dans la tête. Formidable. Pas dans. Des chats. Au moins, non, t'as des Chaba. Oh, regarde une fois. Non. Mais il y a pas dans. Mon cher, ma émission. Pour les hommes, modèles, mon gars, ce qu'il y a moyen de dire. Vraiment, c'est joli, hein? Oh, c'est ça qui te voit. Le symbio. Ah. Donc, Nana santé. Dis, regarde, mais ah, il est là. Bon, mais l'autre, c'est quel bien. Bien. Bien, ma chère. Bien, bien. Alors, comment? Dès nous a tenu, oui. Tika, maman, on a ça, tika. Qu'est-ce que c'est? Au limoquin? L'air n'a pas fait cocu, ah, on va pas. Et là, on est né, on a bébé. On peut se noter. Mon cher, chaque fois, il y a des improvisations. Quand nous souki à l'engo, sorti à l'engo, il m'a dit, que go simba. Nenga alenge la gayoko. Soka salimi moi, c'est un camp au thème na yete. Na ici. Comment va continuer comme compte la banque. Ils ont mal. Je ne suis pas venu pour me blaguer. Là, où est-ce mais il faut se concentrer pour réussir. Ils ont question de compréhension. Sauf toujours se comprendre bien. Le problème est là. Ah, mais il faut peut-être pas. Il a pris n'importe quoi. Tout le temps, il y a mon ingaka qui dit. Non, chérie, pour ça, on est là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais finalement, c'est quoi ça, le papa est meilleur? Non, on va comprendre, on va remonter. Oh là 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 là. Donc, Chaba, Naïb Sayo, clairement, ma vie, c'est mon bébé. Donc, en tant que pompon, mon pépé, mon chérie, chérie. Oyo moni peut-être que mon thème nange ko linga penza. On peut s'entendre mon linga pour tout le temps linga quand c'est bien, c'est méga. Nalila nzela tozoyo kaka. Oyo kaka mon pépé. C'est noté bon. Pour poli hein. Vous avez mis mon
Mais diminuer comme moi. Donc tu vois vois, diminuer mon cœur. il y a c'est tout. Au moins moi vélo na meli. On a écouté dans ma bouche na. Donc je vois que c'est ça. Pour communier. Moi je vais passer par là pour te mettre du carreau là. Qui dit? Pantalon oyo yom de sommeil. Yom de sommeil. Ça il y a d'abord Comme ça, salaire na yo coupé. Pompon, Azo méritait même 2 jours à Moi je vais passer. La présence bon chérie, ça l'a fait bouillon. non, voilà, Naïb Sayo, d'abord, invitation. Parle-moi. Invitation, surtout, on a fait ça. Quand il y a Charlie, non, tu C'est ça qui est mon colo Patrice. Puis c'est à Okasi. Il y a des émotions que tu n'as pas dit. Bongo, Azouaki. Bon, je ne sais pas camarade, non, vraiment, il y a seulement un tindaté. Bon, mon séguiné il y a aussi un binza. Nani, il y a un Angola. Cette fois-ci, foyer. Bon, à part ça, mon cher ami Naïb Sayo, n'a évité mon pépé. N'a évité le cadeau pour réserver un tout ça et tout ce mariage. C'est ça mon souci. Justement. Donc, ce qui n'a suivi en gros. Inga. Na bosani ko chérie. Pour na kene kina mbo mingi te. Oh, comment? Oh, na ko yebiso abako sina mona kina viana. Mama yangai kufa kubika. Mais sinon, t'es mon cher. Maman ni kisi na yebisa ki yo kitoko hein? Ah bon? Bien. Oh ya kati wana ko? En tout cas, Abikotongo. Bon, tout ça là na kati. Ce que c'est la meilleure. Si vous pouvez, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous asseoir. Bonjour. Citoyen, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, merci pour une bacoche. Il y a mariage. Mariage. Quel est le jour du mariage? Après-demain. Ah, c'est déjà aujourd'hui. Yo vais après demain, yo. Yo, même avant après-demain. Mais bon, moi, je dois aller dans les yeux. C'est ça qu'on va faire. Madame, Yo peux aussi, ça n'a pas de cigarette. Qui dit ça, ma pécanique, mais comment ma pécanique, comment je 76. Vous en avez fait ça, complet, vous allez
Il a fait 38. Tout le il a un week-end. Oui, complet. Mais quand nous te l'envoie là, nous mettons sous l'opé. Oh. Sinon, tu n'as mon dos au pensa, on va passer. On a comme pour la moule à niveau là. Il y a un qui était là, sinon, tu vas bien. Allez, c'est mieux, même. Chaba Doudou. La monnaie. Et si nous pas comme ça, non, chérie, tu as la dépense, bien sûr, hein, la boïté. Mais il y a trop. Tout sommes prochainement. Pour les gens la voiture pour les amis. Ça va. Ok, non. Ça va faire la facture. Tout bien, l'emballage. Oui. Ça le bien. Combien? Combien on est dans la bonne? Non, mais c'est ici. Combien? Koliko tuna soko biloko na iko lambela kanani. Yo mwana mobimba, edimake utatongo, silelo. Oka ngama wate. Na tutapondi, na sukola basani, na kombo ndako. Yango bonibu. Sio naongana vizuri. Awo ko libana ngayo lendi, na iko zela kayo. Kena oya kozonga to solo. Na ina lisolo nayo. Kena kozela ngai mai hein. Tunda wala tunda kyo kala loi. Ya tuku. Mama kama oni olubaki oyebisanga ko. Ikambonga na iko mona na nzoto na yo wana imalamu te. Likamboni za nzoto. Yo moto ala kawana soko na lambi pondu. Mama na lielo komsusu te na lia pondu. Na lamba madesu mama madesu. Oko mikolo oko mikoboya pondu. Oko mipoko boya pondu na madesu. Na iko yeba likamango tina te. Ngana zana mane lo mona nzoto te. Oyine loko na nzoto te. Ngana imo kolo. Na iko mona ke sika na yo iko beta kama kazi. Na iko beta mbangu. Ah mama penza. Bakingo batu musu beta mbangu yo mona ateka ko yanga lokwa eza ko beta bolobinga na zana na likamona nzutu nanga. Lobi na tongo na mona kyo iko sanzaka na simana ko kuna. Nusu wana kaka pamba. Ngana yi mama. Tata nompe ayali. Po yebi malamu te, oyali mona liboso na liboda. Soko tata no ayoki makambo yo, dayo kaona moto mosusu alinge kozalika momonene na kati ya ndako.
biloko na sisa kolamba nyonso mbala moko te olimemeka mwana mpe afandi nzala mingi mama likambo eza na banda koyoka soni nayebisa yo wana na banda koyoka soni wana nabombaki makambo kobombaki makambo lelo nayebi te bien moi ya jour oyo on veut vanda mama ke bakobwaka masanga na se yaka na nepavre sango nini ezali nsima mama alambi nini mama alambi nini alambi soso ebeli nano te sokiaki ole ebeli ole nano te botikeli ngai nani ayaki nsima awa motu te nani ayaki nsima awa na ndako yaya te ayaki yaya ayaki aza wapi aza kuna nsima baona nani na mama azosa mosala kende obenga mama ya ebana ya nokia Bomengo, mais vite quoi. Oyebi ngai motema na ngai ezalaka malamu te soko promettre ngai likambo ke kende na koyebisa likambo ntango ozonga mosala kuna na mosala na kosala malamu te motema ngai komi likolo ifo nayoka likambo nini oyo olingi kolobela ngai moi meme nalingaki naleka barendez-vous congélateur na yo wana oyo otekaka na koka bayebisai ngai na PDG Ngoye Kamalai ke akotia yango na nini na marche lelo nazala prêt mpona kolanda esika nini akotia marche nake kuna te kaka mpona makambo oyo oprometaki ngai koyebisanga ntango na ozonga likambo nini eza koleka likambo na mwana te likambo na mwana alinga mwana ngo solo balinga ase nini oyi komona ya sanze te achange aza malade esuku maladi bongo kobombe yango olobela ngai ti ntango na kozonga na mosala eyi nde likambo azwi likambo na moninga na ye obien en bref quoi mwana asanze alia malamu te ayi kolalaka bapungi moi te oyi tata ayi koyeba te justement mpona wana changement na ye naza komona mwa moke eza komona mwa moke sika kolalalala ntango nyonso tu epuis kobwakabwaka basoi nakuti moko mosusu soi ya na porte ya ndako soko nayaki na bamipaya nzela moko soi na porte ya ndako donc malade yango eza nini ayi na mokumba ye nini mokumba alinga mokumba mais likambo ya ndenge boye bomengo ozokobombela ngai solo alinga akomi na mokumba mpe ngai koyeba te awa na kati na ndako nga mpe nayebaki te alo oza na sekele moko na ye nayi na sekele te ye ayi mwana ngai ayi mama tosalanga sekele bango bon alinga yango aze wapi alinga aza kuna nsima kobenga ye boye na bakanda boye akobete lisusu non me nalingi koyeba nayoka yango na ye moko ubia obengela ngai nesikasika na tina libela nakoyoka makambo boye mbala mibale na matoi te ena kobenga yaya pena benga yaya na yo yaya noki obete te ezalaka boye okokosa ngai boye ti okomona mwana okomi kotutatuta ye makofi azali mwana mokumba wana okoya koboma ye pamba azali mwana liboso nakoki kondima koyoka makambo boye mbala mibale na matoi te kolikama yango esi ekwe tosala susu boye esi ekwe alo bokoyeba mesure nini ngai ozwa aya na kati na ndako likolo na bino mibale mama ngai oyo sipusanako te mama ngai oyo mama na moto abengi yo te ngai moto nabengi yo alinga papa
Donc makambo yonga na okeza ya solo penza ke yo alingo komi na mokumba. Bon yo mwana liboso bandi ko talisa makambo abwe. Ba maisha ba ko sala bonisima na yo. Ba ko landa kaka lokolo na yo te. Alors nani ko ba sika siko bo mokumba ngo ezali ya nani? Lobelanga ko bomba te hein. Mokumba ezali ya nani? Allez. Papa ya Inga. Hein? Ya Inga. Inga za kuya pamba miko. Kobanga tena zo beto te. So na ngeko beto depuis ko tango ko maja mela na beto ki okala. Inga za kuya tango nyoso to lo belinga na olika moko te pona yo. Alors que yo so komi na mokumba na déjà. En tout cas, bomengo ndenge na uti ko loba abwe makambo epesinga motema pasi mingi hein. Alors ngai na kei. Surtout le quand on a raté ma cambo ya congélateur na yo wana et puis la match fois bongo iko lobaka na ngai boyo iko komboka nga na ina kompolo na moi na kena ndako soko na bimi abona ko résultat mayamu sinon na kozwa décision mususu yo na moi na yo oliko mona likambo lukelinga hein likambo lukelinga ina tata na yo nanga mpe libale kufa mama bongo boyo kanisi ndende bino zolo bandenga boze me onde ezangi mobali kasi mobali saye banaki ko tata na yo mabako afandaki wana lobaki yo lobaki ofungola kimbanga poloba na benga ko yaya wa ko tuta yo makofi yako oizo ba mwasi mambote pa Inga penza ozomona penza makamune le penza oyo ezokwela nga siko na nzoto na ngai bongo kokende kosala 3 jours bongo tika zoba na yo ndenge otika ye mpe bapara na ye avanda ka ndenge wana chérie ne t'en fais pas ngaza motema na yo eloko nini baproblème yo ozozwa wana nga nazali même so na bi nasala 3 jours nazoya te baproblème eleki mingi bacourse no yo kasala nga na kanisa kuna motema te nga na moni okanisa nga te mpo so okanisa nga oki osala 3 jours te non écoute 3 jours kokoboma motema lopampamba te nyonso naza kosala mpo na yo nga nazomona likamoko te kokosilika s'il y a un problème tikelanga mambo papa makunga oza non chérie s'il y a un problème dis-moi problème kaka mpo na mokumbu nga naza nango epa baparent na nga do nga moye te kaka awa moye te kolia eza kokita malamu te kaka mpo na mokumba na yo finalement nalobaki noni tu vois place toujours kanaki te yango wana nga nayebi so que tu dois comprendre ndenge nazali sikoyo nakokozwa bacharge mingi te funa termine na baactivité nazali oyo oyebi soki nasilisi yango namoni mwa bapossibilité ezali comme ça tobandi kovivre ndenge ya kala ndenge ya liboso kutu changement ekozala soki nakokaki na nga ndima heureusement ta biso mbele tobande kosala bambiance wana nde obande kosepela lokwanga na sila komi na mokumba bonde wana okomi tika maopamba wana c'est question kozala mbote papa bon alinga na kea nazonga na pokwa comme ça s'il y a encore un problème tokosisama oh papa olingo kende sikoyo nazoke mpo nazali kaka de passage mpo natala ye ça fait 3 jours mpona badémarche nanga na 600 pardon yaka nano nasengeli na yo na mwa masolo moke tosolo yanga na yo sikoyo papa sikoyo okokende koyumela mingi te ezali mwa masolo moko ya mokusi ekokende ya sikoyo yaka nano yo mpe vere etikaki wana depuis kaka ozolongo yango te ekotaka basisi naza na makambo mingi ya koyebisa yo te eyeli kaka eloko naza kosilika parceke banda lokola bozwanaki yo na mwana na ngai banda lokola oza koya boye oyebisi na ngai likambo moko te mpo nayeba soki oza koyela ndenge nini soki ya libala to ekosuka kaka be boye na masolo lokola sika yasi akomi na mokumba omoni eloko naza kosilika mpenza yango wana po oui papa merci mingi na ndimi makambo nyonso oyo oyebisanga nde eloko moko nangi nayebisa yo ke mwana na yo azali mwasi na ngai donc problème nyonso ekobima na nzoto na ye ebima wapi ngai moto nazali responsable nakoki kotikela bino mokumba wana nyonso te oboti mwana mpo ye mpe akende kobota epa mosusu
omoni na oboyi te ezali ya ngai nakozwa charge donc responsabilité nyonso accouchement na ye nyonso eza na maboko na ngai mais entre temps na maboko mpe na yo mwana azala kuna yango wana justement likambo na ngai nayebisa yo papa sikoyo epa na ngai naza nano organise te donc bino bana mibali ya sika bokomi kolukaka makambo nano ozali organise ya ndako te lokola oza koloba sika nano nazali organise te c'est ça papa mais nalobi mpona na évacue ndako na ngai bandeko baleki mingi non écoute biso toza na posa ya mbongo na yo te koloba te ke organise mpona makambo ya mbongo to toza kosenga mbongo tosengi mbongo te nde mokumba na yo lokola okumbisi mwana na biso mokumba kende na ye na ndako na yo moko ozala kosupporte malamu na mabe papa na place wana koyokela ngai nano moke ngai nalobi te ke oyo naza sikoyo na ndako boye na bome ndako ezali me bato baza mwa mingi nakokolinga teke mwasi na ngai ebandeli kaka boye aya kokutana na bamakambo ebele mais fona mettre ye à l'aise okokopesanga mwa temps dans l'entretemps na bana kopesa mbongo likambo nyonso okokobima na kosala mais soki nakomi prêt nakozwa mwasi na ngai eloko natikaki bino ntango bosolola yango wana oyo makanisi no oza na yango wana bon ngai mpe naningi sika koyokana na mwasi na ngai bomengo nayoka décision nini ya kozwa comme ngai todeside soki eloko nini tokodeside nde okoyeba yango te makamni papa alobi na ye bongo papa ayebisanga nini ayebisingaka makambo ya kobala makambo ya libala na biso yo ozozala kaka presse loko ndire soki nini dabord bazelaka soki moto akomi na mwa possibilité bongo nalobi oza presse bo mpona mwasi oyo ya mobange oyo tia ye na ndako me nayebisi yo tala yo yebi pante oyo nga nazali na mwasi wana oyebi yango profil nini nga naza koluka wana nyonso na mpona yo te mpona ngai ya mpona nini bon naza na mbongo te kamataka 500 euro et puis regarde lobi fozelanga to kamatako lobi fozelanga mpo tokende na nano sombelo babiloko oyo ebisenga wana toyokani bon ok Eh bien, oh là là, Abakos dans le quotidien. L'enfant du jouet, bon, bien habillé. En tout cas, Pandimagite que la ropa de esa buena. Es una clásica como ustedes saben. Bien. Ok. D'abord, Esili. Se pela nangaite, ibakwa ndengo yokutu. La. Te singola muito, c'est vrai. Pour ma fête et salama mère, pour les bakou ya fête ya sikoyo. Est-ce que je m'attendais déjà que la rose à la maison au plat de dengo? Ngai? Je vais danser.
Alors les enfants, ça va? Ça va, patron. Comment c'est la fête, hein? C'est vrai. Comment on y va? Patron, tu as vous félicité, le penza fait et les gars qui viennent, l'homme penza. Très très bien. Donc voilà, les amis, fête, hein? Ok. Alors, bon bang à tes gars, patron. En tout cas, patron, taillé, n'a rien dit, mais ne monte, hein? Ah bon? C'est vrai? Patron, ça, mon mobile, n'est pas là, penza. Oh là là, il faut faire ça, n'est mobile là. Il faut faire un geste. Comment mon penza n'a qui tourne? Ah, patron, penza. alors, allez, bon, allez. Merci, patron. Ah, merci, patron. Ça va? Ça c'est bien. Ça va, la moyenne a fini midi. Tukana ndimaki te elekaki bien biloko nyonso bien shaba lango wa boye mama na ke shaba bandi ko lango ko bina kaka ye moko en tout cas fête yango pasaki bien cher. Est-ce que vraiment yo ningo zali wana za su normalité wana za vraie fête wana za fête on za fête ces années oh fête benda encore d'abord na zaki tout en chic bungo bayela kangai bambongo ya mike 20 zaïr 10 zaïr. Est-ce que Taning Nazaki Mutumoko donc il faut ba mazele kamingi na hotela na bako soboyo dengo bonga ki chéri en tout cas na yebité mais bongo pare wana zomona chic ndingi na zalaki za kopesa nga 10 ay est-ce que vous d'ailleurs il y a za tina moko te na lobby chéri soki na lobby tout ça qui ko ça la fête pour ba pesa mbongo ou bien naza na mbongo c'est coquet mais nous avons dépensé tout dépensé oh Dieu qu'est-ce que ça fait ça les lourds moté. Mais il faut bailler que ça qui fait moko bah toi miner bazoya il faut et malonga. Alors chérie, naïb ça yo bien que malgré fête fête wana et ça signe munene. Signe moko munene. On y bien bien. Puisque ngai personnellement lokona zalia wa soki na monyote kao. Mas a contribution. Et le coup la ma belle. Na lebi pona niyo avec na fiti na ngate. Nagira musalo eleki feti nanga musala nini? Musalo eleki feti nanga musala nini? Nazo lesa yo
nazola tisayo makambo nyonso ya ngai soko mbongo na ngai te siki famille ye malamu mpona za na mbongo soko mbongo na ngai te ya solo koloba musala muso yo kosala musala nini yo zo na ngoyo feti nango omoni yango passé simple nalobi est-ce que ye azoloba bo azalaki te lobi azalaki kobina binana te badisco banini tout ça quelle maladie ça c'est pour jouer avec les gens pour rien banda wana comment nalobi Vanda qu'est-ce que c'est faut y qu'à partir de ce moment nous avons que c'est sur le patron mususu azali te awa ngai nalingi biloko apamba te boye na boye badérangement pamba nalingi yango te et puis il faut nazoservir aussi nakosurveiller de près natala nazongi nautaki telle place boye na boye sans mon autorisation en tout cas je vais prendre des sanctions sévères. Et puis là, il sait que à partir de ce moment où Nazali Awa va sortir na yo pas terminé. Coupé. Sans mon autorisation Kobimade. Soko sali ba kambe dangi tina aller comme ça. Je te chasse na benga no kata ndako. Ndako wa. Oi. Na bino bato ko bala bino ka kule. Mabele. Ah bon? Oyoki. C'est-à-dire yo balingai. Mon pépé. Tio qui s'amutu réponds à ma question de yo balinga ou bingam na balio. Le BH. Alors le commissaire de zone non dira ça il faut pas. Il ne fallait pas le bander voilà, c'est comme ça avec les réponses. Ayo kakoinga. Non. Chérie, yo ko yebi mwana opeza soko aluka kanini na kati ndako na tuna kala mo commission ngala bi yo na mabele na commission chez na kati. Mais ils ont compris c'est le maître de la maison c'est moi. Nakamwe mingi vraiment makamba belle. Réponse yo ko pesa donc esweza na moto wako. Bakoteka na motema moto ke moyo yeba makambo nyonso ezo leka na kati ya motema nanga na yebite. Non. Boyoka ni yo na ndeko na yo. C'est tomba les questions. Na boyoka na neli kambo nini chérie tika biloko pamba wana pakatika. Ngamo ko na yebi makambo ya zumisi yo. Soko koteki na motema na wako ko le babiloko yo zo lo bana te. Okoko le babiloko yo zo lo bana te. Comment? Ce qui va balaquer. Qu'est-ce qu'il attend d'abord? Adon de la nuit. Comment bien rapio pour bando la moki fait au mêlé à tel côté bien bouillon. Bébé! Maman! Ah! Nanda quoi pensa? Donc n'a pas la tranquillité? Bébé! Maman, quand potage ya patron, c'est salami? na sérieux. Ah, il y a un gros les roses de la nuit. En tout cas, occuper le roi. Ngamo na yebi. Non. Moi non yo. Je commence à en avoir marre. Na kotina mukane pa ya papa po. Alingi po soko na kaka na mbongo tende biloko nyoso ya kolata boy akomona na miso. Nde asu yango te. Po na mbongo na ngasi ko bandi ko dendela ngai. Kasi tokotala biso mibali. Na kozala tranquille. Na zai kuna makamba po yebi sayo. Alors ayi ko remonter siko. Esprit na yeko ko pesa na sika musoso. Siko toka boy. Alors ma chère Tala, le problème des Aliawa, il faut tout se comprendre. C'est moi qui suis le patron. Ce n'est pas moi-ci. Hein? Ce n'est pas moi-ci, puisque moi c'est les Kamusuke Mekubimara. Ah, on a les bandas. Moi c'est